Bonjour la famille, bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko nanga ba oyo balandaka la danoise. Pour le moment naza déjà des retours na kati ya Angleterre. Oyo ezaloko la deuxième émission naza na kati ya London. Bambote na bino bisika bizubino en tout cas ba shalom et le dimanche ba shalom na ba homme de Dieu. Ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko na ngai tozoya simple humblement parce que toza na matanga malgré ndeko na biso basi bakundi en tout cas ba oyo ba kolinga J3 ba kotika na matanga éternel ici la raté to banda ko kanisa ne to kanisaka Janify muke to cheye muke boye ndenge pe J3 a kotika la atikali na kati ya mitema na biso bandeko nanga boboto bondeko na bandeko na église catholique to pesi bambote ebena bandeko na néo apostolique papa ya J3 azaki pasteur na néo apostolique. Alors bandeko nanga yenge na bundu dia Congo na église ya PV ya Longo matondo na bakimbangiste respect kande tolobaka na ba chef coutumier na biso pona nini te to PCP bambote ebele na bandeko na biso ya ba musulman ba salam alaikum bisika bisubino bandeko na bino wana humble servante na bino mama leki na bino mama la danoise to yaka wana pona to lamusa conscience soki likambo ekwei to lamusela kango conscience tangu kaka ekwei to bandimbala moko ko lamusa conscience ti na ndenge okena suka ezalaka bien parce que balobi ba beta ka faire tango ezali nanu show pona soki komi malili okobeta ngo emsu yondo kobukana mais tango ebende zana no moto okobenda ngo kochango fort pesa okobeta ngo ochango forme oyo motema na yo ekolinga. Alors bandeko na ngai vraiment bino mo boye bito leki ba moment moko ya pasi les mususu pasi esili pas ba voisin pas esili pas ba camarade ya Christelle pas esili et pas ya yaya ya Christelle oazo abande ko cha azo cha munene ko loba loba pasi ekoko sila mais et pas ya Christelle pasi ekosila kate ekosila ate ata lelo azu mobali mususu mais tanga zo tala bana na emisatu bazana papa te bandeko nanga pasi wana esila kate botu na ba oyo baleka na nzela wana bakoyebisa bino ba remplaçera mutute J3 azana ba caractère na azana ba critère na ye azana bolamu na azana mabe na ye J3 aza J3. Vous comprenez? Ce qui va remplacer à mon total à sco Christelle, à soit mobile, nous soit remplacé à badosa la rôle, n'engue J3 bandé ko sala, ce qui peut mobile wana kondima, parce que ce n'est pas mes balignon so à kondima, parce que ba idée wana ya osala bagag wana bande kona ebité na yaki nango J3 bien Christelle, mais ba mi bali belé, en tout cas balingra bilo kona te babuzo ba wana te kotsa boy filmer boy sala boy ba mi bali biso ba monango c'est trop quoi ba matala na wana ce n'est pas donné à tout le monde. Alors bande konanga J3 asele kotika biso bilomo boyebi akufi liwa moko somo liwa moko eza inexplicable bande konanga pona ngai na sens que eza na deuxième niveau batu ba uta na ba quatrième badenda lokwa ba ballon batu ba uta na ba troisième niveau badenda mais ya utika na deuxième bande konanga balobi ba oyo ba monaki corps na ye balobi et donc a vimbi ya kosakana te mbunzu penze vimbi miso vimbi lisu musu bakangi te lisu musu efungwami bandeko nanga. Ça aussi c'est triste comment ozana andenge zalaki wana en tout cas moi si na yazaki na droit kota akanga mobile na emisu afina emisu akanga emisu mais bandeko nanga ba mabala oyo bato baza ko bala na banzela bokutani yakato vanda chéri na lingi yo zalaka wapi bandeko ba mabala wana sans conseil ya ba mikolo sans conseil ya ba adulte biso tozo ba conseil bikolo yango mona pe to pesa ngo pe sikoyo na ba oyo balandaka biso na ba oyo ba benga ka biso na ba oyo mama la danoise abalisaka to pesa ba conseil pona
pona nini bozala bien libala sans conseil eza lokola libala moko sans fondement parce que eza vie moko boye oyo fo olanda pe expérience ya baninga okokende ka yo moko te sans expérience sans nini obalika bongo okei yango zomona ebele ezosimba te libala ebongaka conseil libala fondement na yango eza conseil tango kutani na mobali na nzela tango mwasi pa mobali pa kutani na mwasi na ye akokende koloba na ba famille ba papa na ye koloba mwana ngo koli lelo na kosolola na yo omoni makambo ebele na lobaka te mais lelo lokola bina ngai kokomi na mwasi boye tala mwasi bakendaka na ye boye ndeko na nga mama balolo bina nga komi na fiancé botala basalaka boye mwasi asokolaka boye mwasi alalaka salite te même si na tongo zwaki no tante tango su ba busy mais na butu mwasi nyonso ayebika kolala na mobali na ye il faut osokola to lembi ndenge nini kota sokola après une semaine ou bien après 2 semaines sokola ma ya citron nika na samba peka na citron nika na katikati ya makolo na citron nika na nzela sima kuna na citron vanda moi 1 minute moi 2 minutes sokola donc ba conseil mobali ba pimelaka yete ba conseil ko ye bele wana parce que nini libala na bino za na fondement balala kana kanda te ko accès ko cha diable ndakati te ke lobi kaka ne bandeli mobali asiliki alobi na olala na chambre te mwasi asiliki alobi ngape te ata bosiliki chambre ezali lieu na bino ezali esika na bino ezali place na bino eza na bénédiction eza kuna bakotaka ngo na kanda te ata osiliki fotika kanda na salon okozongela ngo lobi na tongo soki bato balala bamema bakanda milai meto bokota na chambre en tout cas eza place moko lieu à repos donc ba conseil wana bapesa ngo na classe te ba conseil wana bapesa ngo na église te bapesa ngo wapi na famille na ba femme sage na ba famille na yo bandeko na yo bazani te mamalamu lokwa ba mabale belé en tout cas ezo sala eza na fondement te libala Christelle ezaki na fondement moko te et puis mama na yo Christelle azoyeba ke mama mobali nde akomi aza mama na ye aye koyeba ngo na cimetière atango bazo kokitsa corps mais ki nani akoki kosala ke neti ngala danoise na kufeli mobali na benga soki mama na ngaza na bomoi na benga ete mama na ngai ayoka sango ke na kufe mobali ao benga na telefone na yamba te bandeko na ngai na yamba bango te est-ce que oza soki pema oza sûr que Christelle ozo o considérer ki mama wana aza mama na yo mama na ngai kolela bongo te mama wana alingaki kolela bongo te ninga yaki kolela première fois et puis ayaka pete kaka mokolo moba mwana kufi alekisi ba jour akanisi ke okobenga akanisi okokipe ye okosunga ye Christelle osala yango te Christelle na kotikala ka kochama ina munoko te na kotikala ko changer vie na ngate malgré ba congolais baza batu moko ni chaud ni froid baye bakate position na bango eza wapi babandi koyokela yo mawa bomoni ndenga leli bomoni bino batu bolobaki boya lisusu bomoni talobia ko aider mama bokilo ako aider mama bokilo ngo esikani ako aider bilumbu bikwa eloba biso ba manyanga bilumbu bikwa ko aider mama wana debo kutu mama na kufeli na no mwana bande kunanga mwana tango akufi na nubwe azana besoin na yo Christelle ozo préfère ozo bakena kei na commune na kei na police na kei boy ozo na tanko kende kozo makolo na opekala okay mais tu n'as pas le temps ya kosona mama bokilo wana azaki na posa na yo toi tu crois que la minute mama bokilo wana azana besoin aide nao na minute azana besoin mbongo te azana besoin mwana na ye makambu yo sali Christelle moi je veux jamais changer ma position Christelle même si tu pleures mutakala je vais pas changer la position. Même ici, na cimetière, wano le baki, beaucoup d'angana J3. N'angana changer position, te? Parce que, et l'eau kwa li boso batu bae baate, na vie. Nga, oyoka mutu. Nga mutu mama la mwen.
mais ozola qui sa caractère premier jour oyoka adage moko le baka ba jishaka mutu premier jour te mais adage wana nga na kota ngo doute parce que adage eza nango mais biso to jishana biso ka premier jour kaso na monyo bozaka na yebite soki osona ila mobali na yo na yebite so caractère no ezaki ndeni mais premier jour okanga na monyo kaka faso la kisinga na jijo déjà ozana mwasi mabe na jijo déjà mobali moko méchant na biso to jijaka premier jour si alors yo premier jour o la kisi biso ke olingi no mama ya J3T olingi no bango te parce que mobali aza ya yo mais yo ko bala no mobali mususu et puis mobali wana ye ko consoler motema na yo aye pe kutela mso azo beto bagoda koleka J3 azo pesa yo koleka J3 oko bosa na J3 mais mama wana na tata wana bazana mwana mususu akoya te ata nzamba fungoli mama na mabota lelo azwi zemi aboti mwana muso a mobali akozala J3T akozala mutu mususu bandeko na ngai bozo comprendre donc tout ça la kama bete tout la kisaka premier jour déjà bozala na mama moko ya boboto déjà Yemo zo mona bato ebele bazo raté ba vie OK il aime ça OK même na nini na OK na ba bien on a rendez-vous ba bien on ni sous interview à musala yebisanga premier jour faut là que ça au convaincre chef wana o azo tourno ba question que yo ebi musala que yo lingi musala que yo oza mutu za courageuse yo premier jour ozoya yo ngati ba kozwayo baloba ati to mekaye tamsu lelo yaki kaka moi fatigué non bozwayo te premier jour wana yango mona ka ba dage belé baloba na français biso ba pesango surtout biso ba mindele ba sali la kamote ba pesango biso po to za ba peuple moko ba lezi to za ba peuple moko to yeto zwa vite comment yo ko le ba ke ba jishaka mutu na premier jour moni été mais yo pokeno ala ke na bongo metango komi kuna batali caractère na yo batali elateli na yo batali babandi kotala premier jour mama bazio na musalate balobi non to kozwaye te elateli na ye wana non position na ye wana mais nzokande moi basa batu azala bongo te moi moba ezalika premier jour et coïncider kaka saki na moi malaise moko boy mais ozwi musalate siko yo Christelle obombi caractère na yo soki poza mwana malamu soki poko aider ba famille wana ya solo e kozala yo na nzambe na o menga na ndimi yango te na tika na ndimi yango te ke kozwa charge na bango ndenge mwana banga bande kozwa ngo na ndimi na ngate Christelle na modèle pe ya yaya ozana ya moko motema mabe yaya oya yo Christelle oya mema una poto a motema mabe aza motema ya mabe azo benga mama Christelle mama wana mais koko ya bana Christelle propre ba parents wana boya kokunda mwana na bino botinda mbongo te biso to ana mbongo kokunda J3T siko mbongo bokunde li J3 bozu yango wapi siko nde bokundi J3 bozu yango wapi Christelle mais ya na yo loba kebele ya mabe ngana kotika ngote na koyana maloba yana osu na kosango analyse moko no tika tefo bato la musa conscience bato ba yeba ke soki leki no akufeli mobali ndeni oko se comporter silence eza arme moko efficace soki boyeba kate silence na biloko mususu silence réseaux sociaux lobby batu ba mati ba kiti to mona kutula ba matanga msuna kisasa okufeli mobali babandi ko beta yo mais ofandika nye babandi ko kofinga yo bandi ko ba yo mutu obimi mobali yo mutu boye mais ofandika ka o garder silence pona nini nazo batela ngai moko nazo batela pe bana nanga mais oyo Christelle asali eza normalité eza kitoko te siko ye na cimetière o bandi ko ya ko intimider bato wana na premier point ozana ba gafe belé Christelle bandi ko na longola na volume parce que ba tienzim total na Christelle awa bolanda ba image voilà Christelle yeyo tozolanda image bolanda
Christelle yo. Azomona na te. Christelle yewana. Christelle yewana. Est-ce que bon mona Christelle? Yewana vandi azolela mobile, azolela J3. J3 yewana photo, yewana balinete etikali, bilamba nyonso etikali, bandeko yango wana. Ozela parce que batu pe bazokanga kanga ye, bakongolo pe bisalela, tozomona ye bien te. Ozela kora J3 yango wana, ndenge bamemaki yango, bakundaki ye lobby, lelo déjà J3 ans na Samabele, ça sali un jour na Samabele. Yewana na cimetière, ce qui a ponté, ce qui pantin. Voilà. Bande konangai. Wana bomoni Christelle azolela mobile na ye. Lelo komoka na lina tuna ba congolais. Oui ki biso ba congolais, toza na identité te. Toza na ngote bande konanga. Bo like vidéo bo partager. To koma soki to lelo kufeli mwana ou bien mobali, au moins on comme musulman. On l'a tibolo quoi ba musulman. Christelle a kangise ne koshune. Azana ta kolata ba kashine mawesile corona pesila. Ata soki ezana ngobolo ba corona ezali. Corona c'est la souba te lote. Toi si on a besoin au kangabou, toi on a besoin en ote. Et puis corona koka moite. Corona ça na hiver, sous ma lili ye corona nde yaka. Il faut bon ça là, on est électel ya ba matalana. Au sein de l'église en pevalongo te, au que ta robe église ba maman pevalongo, robe ba arabe tie, au kanga ki boti, au comme na monde arabe. Pour nini identité zate. Donc biso de toi ba congolais boy, to za na teni mote botolela mibali. Donc intégration na biso na monde arabe ezali kaka na matanga. Alende mi mami sibilamba bongo. En tout cas ba congolais boy makambo. Hey, tous les Africains, tous les boubou na biso totongaka, tous les barobi na biso abilai, tous les biloko na biso pe tokolata. Ba chapeau pezali, ozumwa chapeau na omo pan ya noir ekitibo. Il faut l'attaquer monde arabe na tunika. Tolekani. Christelle akufeli mobali, to monya te sika moko te Christelle mana ya J3. J3 tiki bébé ten. Moi na J3 souka, en tout cas, na yebi agité. Mais ceux qui n'aïe, l'esprit n'a pas bina bêta, na opesa mona na 7 ans. Na dengue nanga. J3 ans na bana 12 ans, ana mwana 10 ans, azana mwana 7 ans. Bana na bana mikete. Bana wana 7 ans. Bana nyoso ya J3 ba yebi ko tanga. Ba yebi ko koma. Bana ba ko ko ya ko loba un mot pour na tata na bango. Ba ko dessiner même dessin pour na tata na bango. Tala niveau ya moi si moko insensé. Tala niveau moi si obino bozo côté là. Azui bana kimisi bango. Ezalakate yo ya matalanati na TV. Siko ozo banga bana na yo ba filmer bango ou bien olingi bana no batika na image nini ke tata bango banda kenda musala zonga kate. Bande ko ezala mabe. Foko la kisabana baeba ke papa zali susu te. Bana seta bayebi ke batu bakufaka. Bayebi ke bachaka bayebi cercueil. Tuna mwana na 7 ans. Tuna isoki mutakufi. Ba ochai wa bayebi soki ba ochai na cercueil. Après basali oni après batimo libulu bakonji. Mwana yebi. Bana biso bayebi. Mais Christelle azui bana akimisa bango epa yaya na ye. Bana wana bayete na salle. Bayene le côté. Mais, Congolais, changeons notre mentalité. Et c'est normalité. Banane fode balata bien. Oya moi si alati mo robe na le ko boko mba monde musulman bolati oya mobala alati mo veste na très bien. Boye wana baye ba moni tata na bango.
batali ata so bakomona na kati te parce que abebaki donc mbunzu vimbi elonge vimbi wana en tout cas bana baomona te batika na image na ye ya bien mais bamoni c'est quelque part notre papa est là dedans. Christelle asali yango te nyonso wana nini kozala une femme insensée kozala na mo entourage ya mabe. Christelle entourage kokende lelo dimanche ndambo balalisi yo mais lobi après une semaine ozala kaka yo na bana na wese okokanisa okomona ba erreur ebele obi il fallait pas na sala oyo il fallait pas na sala oyo yango na foko lingaka ozana entourage malamu même yaya na mama mo tata moko akozala pe mutu mabe envers yo elobi te so bobote mama mo tata moko nde yaya na waza final no bien leki na yo pa kozala mutu mabe envers yo ozo pese confiance nzo kanda zo kosa yo onde ozo kufili mobile nzo kanda zo seka yo abi ya kansaka nini ya kansaka ye kapta zaka na mobile ata ye ya za na mobile na ye mais am alula akaya yo modèle bozalaka modèle bozo seka ya bokeba mokilo etondi makambo ebele. Christelle osali bêtise oye ozo o traumatiser nanu ba parents ya mobile alesikoyo obandi ko traumatiser bana na yo moko osuka mabe. Christelle babokilo traumatiser bana na yo tango bakozonga na ndako oyebisa bango nini papa sakufi basi bakundie mwana 12 ans amona te. Christelle nani apesi yo conseil wana ki bande kunanga memi mwana ina ne bamemaka ye place matanga esalaka nini ngana yebaka te ba congolais donc bozaka intégré na mbongo quand il y a l'argent quand il y a des assurances mobile atiki quand il y a ça mais quand il y a d'autres choses bozoni na coutume bamindele même bamema bana mike na funérailles et ça la capé l'autre côté. Tu dois apprendre à tes enfants que leurs parents, papa na bango zai souté, azana kati ndako oyo, kesi wana boîte wana souka sa kuna na kati. Mais Christelle, tu n'as pas fait ça. Wana za quoi deuxième bêtise. Oyo sali lisusu, tu as traumatisé les parents, maintenant tu traumatises tes propres enfants. Tolongwe wana. Troisième bêtise lisusu Christelle. Oye kosala matalana na kacha maloba na yo. Et puis batu babandeki ko filmer. Ba bosana ke micro ekangamite. Moko lobi yepe Christelle to kocha ki makambo te. To kocha ki makambo boyake ko loba boy. Donc ba kocha ki yo nanu makambo. Oyo bonga ko loba. Emso ba kocha ki makambo ya bien. To yebite pa to yo ki amote. Mais yo ko loba ba bêtise. Oyo ko loba ba sottise. Oyo ko loba makambo o sala na yo angote Christelle. Mais ce que tango ko sala angote o lobi yango na cimetière yebeke zongaka. Donc conscience ko tika la koza normal te. Yango bomona ba mame belé après liwa mobali akoma na dépression, akoma liboma, akoma biloba loba ba jar ba kamba ba Christelle bande ko kufela mobali eza processus. Abala yo te. Muto ba ayeba ki bolumbu yo po ba bolumbu na ye. Bolumbu ya kindoki boye bango te. Poni to bomba ngo. Même Adana Eve erbalembu ba yebi ke batikali mitakala ba ekomi na conscience a mutakala ba kima. Soki zaki na o problème te. Mama milunge boy, ba moto boy. C'est toi ma so mitakala ti. Et toi na période na mulunge, toi na besoin lambate. Mais tout ça qu'on est besoin to bombango parce que mutu abimaka kuna. Mwana nia ute mwana ntabate mais mutu donc mutu ça na valeur na ye kaka. Mutu ça kaka exceptionnel. Donc place à mo fwe bomba makaka. Mabele bana biso ba melaka fwe bomba makaka. So boketa na bazamba bomona ba mama ba bombi mabele ba bombi na se ba papa ba bombi ka na se pona eza ba point sensible oyo mutu a se développer ka mabele na kuna na se.
c'est toujours caché. Hein? Christelle, toi, tu viens. Na courage, oyo, ceux qui omelaki, moi, zodo, donandaku, ceux qui omelaki, moi, bien, oh, do, nazo ebate. Obandi loba loba, obandi ko loba loba, obandi ko répondre, famille à Christelle, ya J3, obandi na ko répondre, biso bata réseaux sociaux, yo koufeli mobile, oya ko répondre, biso bata réseaux sociaux, na sens ni. Et puis pourquoi oya ko répondre biso? Pourquoi qu'on répondre famille, il y a J3 parce que papa na bango lobaki moi na bandeki ko sunganga kaka ye. Na tikali aveugle. Na zeso na muto ko sunganga te. Nde yango wana yufo ya ko répondre ke papa famille ngana ko sunga bino. Christelle, o muto mokili c'est Dieu nzambe nda sungaka. Et biso bata mokilite. Christelle yo soko bali mobali na opeda pesio bolingo Christelle. Yo za si yo sunga so ba parana. Sora biso te eza nini yango basi ba mobali na kufa na monti le loza en esprit de mort eza la kate okokata Christelle. Ata kutu obalite mais okoma comme ça balekisi. Surtout so babani ko benga. Papa zobele, papa zobela, papa zu prostate, papa boye. Pour Christelle, oh bae bango. Kolbate ke nga mama nga kufa na tikali na mama ya J3. Yo penya soki mama wana ozwaki penya ke oyebaki mama na kufa kala. Mama na zaki mama J3. Modèle bino bozaki na matala na mwasi na mobile. Mama wana ngaza modèle wana. Mama J3 ngaza la modèle wana. Papa J3 ngaza la modèle wana. Ndako ba J3 ngaza la bongo. Boa lokuta. Boza lokuta. Oza lokuta pe na yoboko Christelle. Opesinga pe nza pasi na bime mwana mwasi oyo bilobela boy na cimetière. Bilobela oh makambo mama banga banda kozela boso na privé azobenga yo oyo se mama ne t'inquiète pas nga pezo sala nga pasi mama oyo akufa za mwana nga pe na za mwana na yo osali yango te nde réponse yo kopesa bango na cimetière. Ne réponse au batbandako lobake opesi J3 mukanda te opesi J3 mukanda te J3 zaki na mukanda te boki kuna papa liandi ayena ba mikanda kala époque coloniale aya ko lakisa biso récipicé sila siko yo moko yena cimetière oyo ko lobake place ni to kota kite association ni bayebaki biso te mukanda do ezalaki te sans papier akufi sans papier. Azana récipicé il y a et puis ça a droit au salaté et ça mukanda te pour na récipicé wana au voyager te au côté Angleterre te ce qu'on a mukanda ou ezo permettre yo to ya na grand pays London Angleterre cela veut dire que ça sans papier faut avant de dire que ngana comme il a papier faut papier wana et accepter yo que au côté à Londres au côté États-Unis ce qui te yaya tu n'as pas de papier. Tu as Congo, na récipicé à 3 mois. On va renouveler à 6 mois, 3 mois. Ok, Congo. Ozongate yaya. Ozongate. Au même J3 na place moko boye, na zamba moko, ce qui quelque part, au service de mission, au kosi batweza Congo. Nous avons J3 banda bima na Congo, na zonga isute. Aleki Angola, Bunja, Bundi. Na âge na ba pesi J3, eza âge nete. Eza nango ba âge angunda. J3 sa leki ba 40. Abo a wuti na Angola, Bundi a teki ba téléphone ate ti a koti na nini o. Na France a sali 40, soki 14 ans. Azaka na âge wana. Bon na ebité mais non. Âge wana yete. Ba âge angunda. Christelle pe ye moko âge azana ngo eza âge na ete. Christelle a ya adulte. Mais ba boaka ye mineur. Donc ba kiteke combien? M sous 5 ans, M sous 10 ans pendant comme mineur. Toujours ba aja ba congolais, ma voanga na ma voanga. Tolanda Christelle mamuke. Po ngana 30 minutes so kokina koma rochite na ngai. Tolanda na Christelle na maloba na ye wana.
bandeko eza pasi mibatela soki mobali akufi silence eleki nyonso bakutimi kutu neti ya bayombe baolinga kutu mwasi okende na cimetière te il faut otika na ndako ozala kimia mama koloba mingi te zana kimia mama oyeka kolobi papa mondenge otiki nga na bana makasi kaka pesa biso ka makasi na bokola bana okende bien ngai mwasi na yo obimaki malamu na ndako liwa na yo ti siko nazo comprendre yango te obandi olela obwaki flair osilisi yo obandi koyebisa biso makambo ya kafu obandi kolobela biso makambo ya baparent parce que biloko nyonso bato bazo reproche yo siko conscience na yo nde ye ntango bazodindisa ye omwebaki badindisi ye ngai ye so napesaka ye mokanda bamanyanga babandoki bakoza pe bango mobali mwana bango wana kuna kobambelo ye teke yo mto leji non bamanyanga babandoki makasi bamatalala no bandoko saisa mobali na yo soko yebaki kazaki munyanga tala Joski yaki amboku tazai munyanga mazaki musicien mazaki na matalana te aolata pona yebaki place outi soza oza munyanga ki se respect bamanyanga banga na matalana te osali matalana leka balie yo donc bazalaka compliqué bato wana bamanyanga wana bandoki bamanyanga bandoki ba grande sœur na koko koloba te yo ndo bomi mais yo oza canal oyo bango ba utiliser pona baboma mwana na bango bandeko je vous dis la vérité yengwana kozala ozandoki te mais ba comprendre te bato balobaka ozandoki makambo sali mo mzomi tuna soki ozali na bonzambe te oza polele te okozala canal yengwana balobaka muto a trouvé mwasi ya malamu azana kimia a trouvé bonheur le quoi Christelle a ki mwasi ya malamu te yangwana J3 akufi parce que soki ndenge J3 zalaki soki Christelle allo parce que c'est Christelle oya bande ko boya ba sala mariage abande ko tshaba condition makasi ngali bana na ngai il faut ezala na babenga ngoni bomoni ba hotel wana babenga ngoni nyo kuna na Paris restaurant moko pesa kuna bat barinda ko fêter ezaka biloko chercher bino mo boyebi nga on dit ko linga ba grandiose moko bande ko rêver yango bande ko salisa mobali ba Christelle azana zana bilamba mariage bande ko lukande bambonga basa donc bande ko linga basa libala moko soki pe Jésus Christ de Nazareth akita nazo comprendre donc basa les plus chers na France wana nde yango ya linga ke sa libala na to kombe mwasi mobali na bakasho moko boye koma tala na moko boye o yebike ba peuple ba manyanga tango bazomona boye na mboka deja bazolo ba papa nzuzi kuna papa nzuzi penza aza mwana mdoka aza bien botala mwana na ye botala ndenga zali papa nzuzi akosaka biswe nzoka de papa bato azorade ka ba 50 ba 100 ceux qui vont payer ça 50 en tout cas na éviter mais ce que ça qui moi c'est bien on va comme mobile na bongo te on va ko tete ba para bazana se mobile ezali koloboy ba manyanga ba olia ye allez yo siko na nzela na yo ofungoli porte pesa mukanda opesaka mukanda te sala boy osala kamalunga te mobali wana soka zali na mukanda to boite biso nyoso to kokufa mais alingaka tika misala wana ya ko mataka na banjete na banini il y a pas de saut gens ya que de saut métier lokuta ba proverbe belé wana ba pesa kaka ba congolais ba africain ba ele biso ba proverbe muso na yebisi binoti que premier jour, bah jijara moutouté. Proverbe moussou, il n'y a pas de saut métier que de sauts déjà lukuta. Il y a aussi des sauts métiers.
Nesi ba métier wana ko matana bibende to boite baza nécessaire. Ka bango ba mindele ba kesala muti. Poli bango moko ba français ba sala kango muke ba kima. Eza misala musuba eyaka baza toza nécessaire pour ba to bazala na musala wana. Mais eza ba misala musu ezaka ya ebande libande konanga. Ni choke na mboka moka sika. Avant ça la formation au kosali neti femme de chambre. Ozana na mukanda te au sali mais tant au sali formation faut-il que femme de chambre tant au sali au mukanda au sali formation au lieu de ça bibende au comme plombier au comme tout travaux au comme au sali pe loko mususu siko soki azina mukanda Christelle nandimite mobile no ngaba do matakana bibende wana anga poni ka bato bazumi kadana bango basundula ka musala. Faut akene na musala mususu. Pourquoi? L'homme doit évoluer. Tu peux pas venir dans un pays au karamaka na musala wana yo banda tongo shashaka musala te ah ingana sira zona ngaka na kombaka o kombaka kaka yo talaka noka non o kombi na yo mais au sali formation au longue na niveau wana au comme aide-soignante au longue aide-soignante au comme infirmière au comme réceptionniste au comme kosala na bana na babo mais il faut évoluer mais nous on n'évolue pas mobali no banda il y a 14 ans en France asala ka musala wana 14 ans wana za musala pension wana et puis la mukanda na été azo contribuer na epé na France en côté te Christelle tu n'as pas tu osungi mobali na hôtel bande otoyo ka Christelle awa wana comme na na suka bande ko salinga pasi hein pona sala analyse lelo ça m'a pris du temps de penser ya romona modèle bande ko donc c'est pas bien voilà qui tu pour ça matin à tout ça na poser na pour ça ma pembeni na la Sabino et Bozé na banda ne bande et bande bande au Bozé là on zo lo baté pourquoi Botala moi si mokaza pembe na grande sorcière mokaza wana aza kokotaye boye kokotaye bandoki bozomona bato oyo soki ya na ye wa simbi miko ya na ye wa motema mabe ye wana tala bato baza pembe na Christian ba kokotaye boye bandoki ba sorcier maman donc Christelle toi tu viens crier tu veux crier sur mon doigt koufi yo melaki diamba omelaki zododo comment moi ça koufi le mobali azo ganga boy après bon la dépression non tu dois te maîtriser bande ko maîtriser vous toza batu lobi nga pe na kokufela mobile nga pa kokufela nga yo pe kokufela mobile toza éternalité maman maîtrise tu peux pas venir crier bon comme ça ezaka na cimetière wana ezaka mobile no mutakufite ba kundie na batu belé wana donc batu na so fo ba yoka yozo gangela bango ozo ganga ndenge wana hein
Moi, c'est à Koufil Mobile à gang à bon hôtel. Pour nini, sans indication, sans conseil, batu bazo entouré yo, batu ya changala. Tozo sala be mission. Tozo Christelle Landa bo partager mission Christelle Landa yo kanga. Christelle a bo partager, merci. Bo like, merci. Christelle ayoki, ma boy conseil, ayo ko ganga na cimetière. Ba parents na yo, nazala kanda na bango te. Maloba o Christelle azoloba wana. Eza maloba muto yo, alingaki ba parents wana te. Na silikeli bango. Donc oza maloba oyo, oyoki. Donc, on va dire qu'on est la mobile noté. Toi, tu étais là pour na ko yoka. Qui a dit qui ben? Bandeko. Bozana on atala na zoe bapete. Est-ce que nazana mususu? Zela oyo. Maman langa kufa. Oh le. Voilà bozana oluka mususu. Faut ezalati. Yesu e. O alobaki belé wana. Pose. Na la vidéo mo awa. Na ite so ezana nzembo. Bana J3 bango. Botala bana J3. Oya mobali ye wana. Ya mwasi bozela. Ya mwasi ye wana bakange basuki. Et puis ya mobali ye yo. Na mususu boy. Bongo bana oya mikolo. Bako wako kena cimetière te. Bande kuna zo ibate na tiango wa. Oh place azoloba J3 boye bana nyoso bazana kombo ya J3 bla. Nazaki na ngoti. Te nzoka ninga na zwaki oya mukuse okatanga zoganga ba parents. C'est ça. Nazana ngote. Mais ça mi baleti. On a eza ndenge moko. Bozana totalo. Eza kandemo. On peut les oloba pété. Voilà bande ko dabando ki nanga na suka na ke na TikTok na tala la msu na TikTok ba chiango to tala nano soki ba chiango yango yo bozela TikTok patika asimate TikTok ndi makambo boyo Amen, yaya. Nini? Esugawa. T'as tout fait! Vos familles nous ont bien! T'as beaucoup travaillé! T'as beaucoup souffert! Votre famille là, si les longs, jusqu'à ta dernière minute, on t'y a abandonné mon monté, on t'y a continué à monter! On s'y est. Et ça a des moyens administratifs là, oui, j'y crois. À tout ça, ça m'a évité dans mon coin.
Oye, la voy si tola. No le niega pues, no la noche. Zamba zarukuni. Oye, mwana yo. Epe malakina. Jitwa. Nana zokumsa zambi na sezolita. Nazokumsa zambi papa. Voilà. Oui, bandeli. Nasi boyoki yoki na binongo. Ezaka juste, hein? Na zo rappeler bino kaka. Azako ganga J3 yonde kumi ofoko yo osaisaka famille na yo yonde ngala kotika jusqu'à l'énergie bato basalisaka ba para J3 modèle wana mama bango eya mwasi yozokosa makasi J3 kutaki ona bana te bokutanaki na train soki R4 soki RB soki ni boloba kuna bolingani yaya moninga bo apesi yo bana misato do yo koka ko bundele na mukanda te eza pasi sikoyo otika bango te bongo ne bandele J3 kufaki pourquoi tu as négligé les parents ta show yo tie mama na bango donc période wana mama na bango na kolela J3 koka alinga abandai kolela ngo lisute akoma ko mo neti bo kosa mwana akufite. Allez, les longs de le bureau soit bango à charge. Ngana souhaite bonne chance. Salela liloba wana. Mais soko saleli angote. E kangami likolo kangami nase. Batu ba kufa ba yoki am. Oyoki. Alors, bande konanga ipona osili sa. Nazana batu moko congolais. Nazo benga bango baza bazoba. Batu moko bazo lobaka ke moi si apesaka mutu mukanda te mobali apesaka mutu mukanda te mukanda bazoka ngo soki na kaf bino batu boloba mais ba congolais belé botanga te hein bino bosi bomona kaf alekanga na babalabala zo toke ba porte kokoko ngai kaf nazo luka bato bazana ba sans papier na pe bango mikanda ou bien mutu mutako kende pa ya kaf soko yoke pa ya kaf te ozo mukanda te soki yo mwasi azana mukanda mobali azana mukanda te soki mwasi apesi identité na ya apesi biloko tutututu te soki mwasi azo sala te obite ke soko zo sala te même ozana 10 ans ozana nationalité na yebi biso neti na mamboko biso to wuti si tu ne travailles pas okobala te soko zoka social ba kopesa mobali no mukanda te ba kopesa mwasi mukanda te. Et puis avant ba pesa mwasi mukanda yo bala faut ça la 3 ans au liaka socialité 3 ans na Danemark au liaka socialité ozo sala kutu ba matisi comme 7 ans faut ça la 7 ans au tikala ko lia socialité nde oke o bala mwasi ba opie mukanda mais soko lia social ou bien au kataka musala au koti ba chômage. Chômage kutu ba ezaka lokwa musala mais oliaka mbongo ya leta wana obe bazwa mbongo tango koti chômage o ko futa ndaku te leta bakiseli yo mbongo ndaku o balati et comme zéro ba content on lisote pono ka olie mbongo kaka ya 1 mois ya pamba même 2 jours à pamba leta bakisela ki yo ato sala ki 5 ans beli au soir arrêt malade ou bien chômage erreur bonda ko mati ozo kokate ba bakselo kambo na leta oke kota ko bala o bala te point donc o bala te siko yebisanga eza biso batu mutu to ko kene pa ya na kaf biso de to ko laksa ba papier biso nde to ko sala pona bozwa ba papier eza te ke kaf akopeso ka mikana ndengwana. Non. Donc kolobakate moi ça pesa ka mukanda te mobali te biso neto pesa ka mikanda kafa ko régulariser yo selon ba papier yo pesi et puis ndengo ke ko zo rendez-vous ndengo betelier porte aux avocat ndengo nyoso to wana congolais bolinga te parce que bozolinga Christelle allez beaucoup mabo kamata ye bo apte soki mutasali mabe bo bisa mabe na ye pona batu mususu bazwa mayele. Christelle aza jeune fille jeune femme akokine ko décider lobia bala na e tam soupe akoboya na e ngana ebi batu musu na kala ba 35 ans ba 38 ans ba 34 ans ba kufela mibali pe ba bala te ti lelo ba décider ba vana na ma ba bokola bana
Et rotala ka yé moko azana est libre. Mobali pa balaki na yété ni na coutume ni na civil ni église. Babala na bangote. Bandofo na bango ne kobo. Siko li bala bongo ndeni ndoki a côté la binote. Christian azo sambela. Mais bo fa na ne kobo. Sorcia au kota. Botiki ba porte d'entrée. Le bas bondimi. Bon lobité biso toza biso intégré. To comme la biso mindele. On vit comme les blancs. Dieu aussi a rebatté la bino. Oui, nous on vit comme les blancs, on n'a pas besoin de coutumes. C'est tout. On a donné des cadeaux, Mobali a payé des cadeaux par mes parents, et c'est tout, c'est tout. On a nzamba royebi que non, bango ba pona position wana. Mais toi tu restes toujours congolaise, mentalité ba congolaise, et puis tu restes avec ton mari sans mariage, kasi ndokoza ndakuna bineza polele. Ndokia koya ernyoso alingia koti ya. A toi, Christelle, au sali matalana, ma casse na cimetière. Et ça qui est au côté Christelle, diminue matalana. Il faut te le côté. Et qu'on fout à lui le côté. Ce qui va secret zali. Il y a J3. Il y a ndenga mukanda na e. Nandenga vina e bozalaki nango. Christelle. Kangamuno. Donc, ezala maloba o yo lobby. Nakacha communauté mobimba. Pona J3 ezala ya suka na cimetière. Soki likambo eza ya J3 benga mama na ye. Benga papa na ye. Koyela biso na communauté te. Ko matanango na panel te ko saka nango toza na makila J3 na kati ya ndako. Ko saka nango te. Ko saka na ba krokwa lo wozi wana te. Ba grand tour. Okomona bena ngando penda bimeli yo bona kati ya ndako ondima te. Obengi ba pompier ba yebo ba omona ba ngando te. Bande biso toza kuzela biso moko bonde kona biso moko boy a kepoto bando linga na ba mwasi na ete atiki mwasi pa papa bando linga na ba yete yesu koyo papa banga zaki président du secteur ya Masina ayaka ba kolokota ba cotisation de ba manyanga nyoso kote kuna. Aye na pota mona tata na bango abimeli na information. Afunga pena TV boazo tala papa banga ye. Abi yo kite nazo pekisa yo obengisa mwana mwasi wana te. Yo kite ti osale ba démarche. Ti na ndenge azoke na poto. Mwa mwasi ngi fala zo avion. Oyo kinga te malamu. Lobanga tata na ote. Atala bo TV information zonga bi o makamni na omona. Bandeko histoire vraie. Moi, je suis dans un avion, aya na France, atikala ko bota te. Si nandenge mobali wana yako ko benga na ye, azu mwasi mususu. Sikoyo ye garçon a bengi ba la quartier quoi, ba yana nga abi mena o comprendre. Na moni bena via bimelinga peza. Ah, ba la quartier pe. Viens pas yeti. Aïe, koko, na lupang. Tak. Oui. Ah, papa boy. No tanga kombote. Aïe, wana. Ah, nini, mama zate, mama bimi, boy. Ah, boy, ça y a tiki cotisation te. Oh, mama bi. Ah, atiki te. Yana ngambala bima bi. Atiki te, menga na ko pese la e. Après bi, ah, vie. Nini, yo ke bima na poto. Na télévision. Alors bi, mwana. Biso basakana na biso te. Biso basakana na biso te. To bimaka na ba télévision mama papa to bimaka. Asubi bile clair boy. Bande robotika. Bos donc tanga na ka yesa bilo makambo ko bos sakana na bikolo ezala makambo nango. Et puis bande ko na biso basia batetela. Bo sambela nzamba pesa bino motema ya pete. Bozambo botama mitema makasi. Encore Christelle a mélangé Mouswahili na Moutetela. Et sangani mama mutema makasi e futate. Baza basi moko mitema makasi. Hey. Na boko loba mingi. Na makila na bango soko boti na bango biso tozana bango awa mitema. Bana. Hey. Ozo niolo la motema mwana. Eza ko niolo kate. Natiki bido.
Otika malamu wa mama leki la danoise toujours quand na mode oteka ba mapangu na kati ya ntele en tout cas oteka ba parcelle les awana ba 20 sur 20 na prix ya bien contacter mama la danoise en tout cas okoma propriétaire na yo na prix ya malamu na ntele Kurana mai ezali eleka deja wana bengisika snel ba kotselo bengisika régie des eaux ba kotselo mai na yo alors sokolingo contacter ngai na 0044 74 38 03 16 23 live together ne tombera jamais, live forever ne tombera jamais, live together comme yaka kokobisa kombo na yo oluka mobala bien oluka mwasi ya malamu hein oya très bien yaka na live together ekozala kitoko makasi na kopeso mwasi ya malamu mobala malamu obengi mama la danoise toujours na même numéro 0044 74 38 03 16 23 to sololi pourquoi pas na matché yo zu mobile na ya bien Kobukanate awa bonzambe na bonzambe. Voilà maman leki la danoise. En tout cas, bon like, mission bon partager hein, et au sala bien. Oya malamu ozui, oya mabe obwaki kofinga ngate pour so kofinga ngape na kofinga yo. Voilà penza donc no fingo makasi. Akon na finga kala en tout cas no yela yo o regretter. Voilà parce que nga na finga na mutute na lobika vérité. Voilà botika la malamu. Bye bisous.